sango ya mawa d'abord bonsoir. Bonsoir balandinyo surtout ya Bidor TV. Vraiment ya minene kwei na kati ya communauté na biso. Notre star na kombo ya Mama Makila. Mama Makila batu mingi boyebi asalaka théâtre na ye malamu. Mama na biso Makila abanda théâtre epai ya notre star Mister Siatoul. Mama Makila lobi le 25 avril, ezalaki dimanche, Mama Makila silaki kozongisa molimo na ye epai ya nkolo. Bino moko boyebi ki Mama Makila abeli mingi. En tout cas sango ya mawa. Vraiment to soutenir libota ya Mama Makila. Ba comédien bo honorer Mama Makila. Mama Makila atiki biso ezala batu mingi bayebi te ke Mama Makila akufa ki lobi dimanche le 25 avril. Mama Makila sala musala na ye malamu aza parmi ba mama oyo nga na linga mingi o ba se respectaka na musala ki théâtre. Mama Makila sala aloba mwa mungongo mo neti ya baluba. Mama Makila siri moko akota kape na banzonzingi mais asala vraiment musala na ye batu mi bayebi ye epai ya Mister Siatoul. Mama Makila atiki biso. Vraiment bo honorer Mama Makila. Mama Makila pesi pasi mingi. Kotika biso abeli mingi. Vraiment courage na famille na ye. Mes condoléances na famille ya Mama Makila. Nzambe ayamba molimo na ye. Molimo ya Mama Makila pema na kimia. Que son âme repose en paix. En tout cas bandeko to honorer Mama Makila. Molimo na ye epema na kimia penza. Tolela na famille na ye eza pasi mingi kobungisa mutu. Être cher na kati ya libota. Bana ya Mama Makila, courage na bino. Courage penza, on est ensemble. Mama Makila asali mingi po na mboka na biso Congo. Tolela na libota na ye. Vraiment toza du cœur na lingai kana passer bino message oyo ki Mama Makila asila ki kozongisa molimo na ye lobi dimanche le 25 avril 2021. Tozala na ba comédien to soutenir famille ya Mama na biso Makila pona molimo ya Mama na biso Makila esili kozonga epai ya Nzambe. Nzambe ye moko mutu apesaka, ye moko pe mutu azwaka. Ye moko mutu ayebi secret ya liwa. Merci beaucoup. Nalinga ikana passer bino information. Bye.